mabete ezala Karine Mokonzi soka sola kina bato avant kutana ko folo blinyo soka poka ezala o esali mutu ke ba batanketo kia bapanzani mutu lokwa Kisinjora aza fan numéro 001 ya Karine ya solo mambozolo ouais. Omoni Karine Mokonzi azali motoyo azosala ke na ba chaîne ba futa bato. C'est-à-dire sur lobeli Karine, ote elonga miniature à Karine, ote ta Karine, na kat lobeli Karine, mbongo ekoti na fin du mois futi ba travailler, futi cameraman, futi journaliste, futi mutu nyonso. Karine Mokonzi na minto be bang apesi bango makam. Ko fulu mdi aza star muni na mboka la biso. Karine Mokonzi aza star. Et donc comme star na star ba kuté ne pesi star pesi fusion. Parce que bino boxe lango enquêto, mi tevezo suka bino bodo do kanango. Et tu sais que ça va AVC pédo ta permis tout télé péné belmuno ko tengami. Karine Mokonzi plafond sommet likolo. Batata mi ba ta la Karine ba mikolo ba vana ba chaîne mo sa banalisa comme ba Karine Mokonzi ta niveau. Karine Mokonzi ndale ki nani manani ki PK. La beauté na nyonso na aspect na taille Karine na surtout yo ken chaîne nous sala pour na Karine Mokonzi premier au 30 ozaka na biso mso sala raté ya on ko fa betero onyoale bato ba kamo lelo be Karine Mokonzi na ko follow mde monsieur de qui play osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 Mokonzi bas ya ba 001 blague télé lo solo li biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen tiki tchati. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend quand RO Borolande la biso ba abonné na biso ya Congo Victoria TV eza bon ngai présentateur ya bino Isaac Lushiku Dashiki, c'est-à-dire moko ya ba chroniqueur ya Congo Victoria TV. En tout cas, les autres ça vraiment nesengo parce que tous na moko ya ba charge, c'est-à-dire bango to benga bango ba charge, yesko aza moko parmi ba charge wana oyo abengami bongo na kombo ya Jemima Ibele le gros bébé de la presse na yende to beta beta masolo par rapport à buzz to actualité oyo ça circuler partout dans le monde entier sur ça. Déjà je m'en vais pour dire un grand merci comme ça au messieurs qu'on appelle JB Kumaluta les grands pétroliers de Dallas no sepelaka na kobenga ka catastrophe monétaire ça dit so kutani JB Kumaluta o sepeli ndenge Isaac Lushiku sepelaka ndenge lawyer sepelaka ndenge batu tout bakutana na ba sepelaka. Messieurs JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas, JB Kumaluta, pétroliers de Dallas, na sepela rakota nga kombo na trop quoi. C'est-à-dire information ça vraiment to solo lango to beta li solo lelo na Jemima Ibele o aza bongo gros bébé de la presse moko ya ba charge na opé ça déjà mbote. Bonjour Jemima Ibele. Bonjour Isaac Lushiku. Donc naza ya Congo Victoria ezanda kunanga moko donc merci na ndo lelo sepelo ya manga et to que charge na sepele puis na pesi bonjour et belé na boss ya chaîne oyo JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas boss à Kamaka les boss charismatiques bobenge mukulu hein pour être trop charisme mais aussi bonjour na qui mon général Jeff Makayabu tata bilanga bio na Dallas maman Yvette Mbia na Londres ya dadima bibi mokoda mombele na Paris basé belé ou basé na Guinée Congo Aigle Royal mokoda Strasbourg Ado Senga maître Sengi Kingasani toujours na bakati ba Suisse bateau pena ba vansanga sur le lobe gros bébé boya et ça la kitoko akimi apemba la main électrique na Belgique de bazakate mabele fona kota bango mingi voilà faut kota bango mingi pour et continuer toujours comme ça la bien Cheva Central moi na lemba solo moto akangi masolo ya ba mituka na lemba Cheva Central ça dit on a beno on a posa mutuka mo boya kitoko kutana Cheva Central en tout cas j'ai aimé vraiment le loto robeta masolo belé parce que yoza moko ya ba charge il y a ba charge au ba soutenaka Karine Mokonzi la barona ça dit tant to bete li solo Karine te wi actualité mo ya monene za ko circuler mikolo ya ndinga ko sala ba GT rencontre ya grand prêtre quadra na Karine Mokonzi rencontre wana nan ça dit pona bino ba charge bozoki wana ndenge ni wana za événement du siècle
les événements où te belé bandimango te ko mandoto moro boye ba penser que ko sale maraté. Kofi Olomide c'est une légende de mon pays. Kofi Olomide aza grand sur l'autre talina King Kester pe a sona makenda ba papa Wemba tout bango tout ba taboulé. Lelo pour ne pas citer des Kofi de Wera tout le monde a Kofi Olomide pour ne pas citer des JB de Wera tout le monde a Kofi Olomide légende ya mboka langa oazana plus de 40 albums et puis mon côté rata nyonso beta akakuta lelo featuring na Karine Mokonzi bakutana na Karine Mokonzi ça dit Mokonzi et Mokonzi bandoi et puis ba bibino loko wana bo telemelango fort netika ba série mo bo Karine Mokonzi ndire na grand pote quadre non simbate siko logo esali je wana netika Karine pa welisaki ya et non oui sandeni so que faut le mdena âge ba ko bote pe Karine Mokonzi certainement tu es bi mais ko welisa pe ala rataliga OTV on ba kote tika na sola na batu et ça la non na kuta un peu na vie ma bête ezala Karine Mokonzi soka sola kina batu avant kutana ko faut le mdena soka poka ezala o esali motoke ba tanketo kia ba panzani on a kin a il faut te mettre lisolo bana poto pe ba bazo rolandango déjà dit de badila Mokonzi à London j'espère qu'atalaki déjà bande ko na biso ba ken piana ba manike ba kisinjora ba ça là on fait déjà des missions et pomte oh silence bonheur et pomte au moni Karine Mokonzi azali motoyo adosala ki na ba chaîne ba futa bato. C'est-à-dire sur l'obéli Karine, au thé et le miniature à Karine, au titre à Karine, n'a qu'à l'obéli Karine, bon et continue à fin du mot foutu à travers, le foutu caméraman, foutu journée, foutu moutounion sort. Karine me connaît minto bang a pessi bango makambo, mais moutou quoi qui s'injura à sa fan numéro 001 à Karine. Il y a solo Mambozolo. Ouais. Qui s'injura y n'est pas bon à aller la télé parce que a vient jora. Et a vient jora il faut loba, on a pas te dire comme papa père na il faut loba. Mais moi la santé moi non penaza somme moi non Karine Mokonzi ndoki est-ce que Kisinjora benande ngazo vanda na pour ne pas kotika la na komba Kisinjora pour baser belé zaka Kisinjora te ba te belé ba beta ki wana siko a rovanda bena boalo baka a calculer ka Karine tayo mo bena timbana et Karine a calculé ka Kisinjora te Kisinjora pas calculer Karine Mokonzi te mais loko wana ngana ebité soki batamo kibalinga kara baza ba binemi batamo kibayo kana raté batamo kibaza la conflit. Et là, comme besoin de Karine à celui d'Anna Kofi Olomide, mais où est le mal dans ça? Ngana on mon angoté personnellement. Kofi Olomide a star mouné na mboka la biso. Karine Mokonzi a star. Et donc comme star na star ba koutene pesi star pesi fusion. Ce que bino bo c'est l'ango enquêto, mi temezo souka bino bo do kanango. Et très bien que ça va AVC pe nota pe mutu mo tele pe na bel munoko tenga mi po anini. Et bo to ba mo ce que calamité Kofi Olomide Karine Mokonzi na fali poupa. Vidéo, photo, émission, c'est pas toi koufa. Si yozolo baboué parce que yoza moko ya ba charge c'est que ça ne logo mo pesa ko se préparer. Bien sûr. Bientôt là. Bon moi na Karine Mokonzi na fali poupa, Karine Mokonzi na werasan, Karine Mokonzi na bato to bakati baloba na te. Bo bella, surtout yo. Oh donc comment donc aussi là tu limite au monopesu. Ah aussi là wana okona wana odoka parce que zo chayo soko chaki bino peut-être ngana tunante mozo chayo eza na nyo. Ayebani bato babi ke mutu mo bazala ka munele me appétit fa zo sila azo konda ngona tia kolimwa. Elo pale bima elinga makile bima terre. Etali yo ba. Oh elo ninso on a gros bébé na ça mais bana poto trésor tungama l'oreille le nous la zadi yo linga makamabwe Christian Mukoko États-Unis d'Amérique bolinga penza makamabwe elo wana linga makilate ezani ngo na souci pinani wana nozolobela elo ko bota so boti so moi so bota bisa makilate mais balade mso linga ngote so ko na diabète o pani ko bota maladie ya grave o na tuber en tout cas mi batela. Franchement, mi batte là, Karine Mokonzi plafond, sommet, likolo. Batata mi mabauta la Karine, ba mikolo ba vana ba chaîne moi ça banalise comme ba Karine Mokonzi tala niveau. Da asukoli apakoli parfait, aya vandi, alors le la Karine Mokonzi yo mona ba je. Muto ke na bi le bel petit au moins 46 000 vies côté là moi 100 moi 200 moi 3 c'est le longo moi charge ya parler moi nini. De ba comment vivre na comme ba Karine Mokonzi surtout yo ken. Yo ken chaîne no sala na pour na Karine Mokonzi du 1er au 30. Aux arana ba mission so sala raté.
hein ya ko fait peut-être onwale ba to kamo le lobe Karine Mokonzi na ko fait le monsieur de qui play pour ko fait que no ba jeune ko non pas Karine té et puis par rapport à ba soupçon sous Toyo kaki ba soupçonner qui biso plutôt Karine Mokonzi na grand pote quadra netika ba yokana ki ava basa l'émission parce que ba genre ba question au Mokonzi ba non tout na grand pote quadra en tout cas na éviter peut-être que ba yokana ki déjà avant émission tonne na émission tout avant basa la briefing ezalaka certainement briefing alors ba question on a venu ça qui quadra na autour na ba question ya kolemba Karine Mokonzi ndenga zabongo aza world Karine Mokonzi na ba vie to sala ngo comme si to betaka masolo to solo la to so poso na na vie wo likolo wana nyuso le passé atuni mama sensible eza actualité atuni makambu ya ndenge makambu te komela ka ko felo mide ba sabe ko felo mide eza excuse actualité ce que le molinga atuni ko felo mide oliaki ni lelo mais ko felo mide likolo na avion venant na première classe na deuxième classe non mais quand même bablo wana ko tu ngote mais du moins faut sentir bien que non na plateau ninga non ça la émission parce que total la pe Karine Mokonzi on a kin partout bablo no sala ninga ya mbakabatu asola na batu mais par rapport ya ninga solo na grand pote quadre en tout cas pena to zela ki to koma na ki Karine makoma ki sala ki émission tala ko felo mide biyonde Mokonzi na biso tala yonde notre baronne tala yonde to ali kolo na ministre to kanga monde au journalisme ba nati le kolé ba yo silika attends comme nati poani pour bien que loko na le ba o boy nati le kolé olinga eleka été pour bien que ya nati le kolé c'est un grand asa grand mboka langa ngala ba mutu oyo akokaka ko felo mile na plateau ba ka mibale papimbo mana nati le kolé le reste de personnes ba ko felo mile Karine Mokonzi na d'abord tu ki Karine nande ba utu ko benda koni pena bo so te Karine ouais to ko déjà na mamba benda te na plateau ngai beba de la plateau ngai beba Karine plateau qui Karine Mokonzi atuna ke fule ne ba question ba ko zonga le susu na rando je te dis Karine te kele il faut lancer émission a beaucoup de sagesse parce que toto bon ça qu'on a vie ba deuxième émission ba troisième pour faire na poto ba troisième émission ko ya nango na zonga sko ki Karine mais na première émission na ke nika mo ba biloko loko na ke loko ba biloko loko na tu na kama moko boye po ba tu comprendre parce que et da futur ya Mokonzi et Mokonzi vous télémé le logo Mokonzi wana makasi bino ba charge yo basi ba benga ndoi tenga ndoi ya bandeko na ngatu ya famille na ndoi ya basara lushiku ya ba maître Tony lushiku ça dinga na pena bandoi na bango wa pena bandoi na bango kando lobi mais kando lobi ko za bandoi na bango mais Karine Mokonzi ko fait na niveau Karine Mokonzi ko fi bende ko fi so ka latin émission boy aye na latin na émission je ne sais pas Kofi bien habillé merci mais quand tu n'as oh lata le quoi masse les mots boy Kofi me dit pas béton cara vieux tu vas tchatcher bien pena pour la respect non ayo là déjà bien table ko Kofi kenan Kofi ba benga na téléphone na ye ayambi téléphone avant yamba pardon a sengi Karine pardon pour nini après ko senti mo pa e boyi ko fite ko faisait mo pa ko sa nyos na plateau et le béton tu noalé yo noalé pas mon ami c'est rouge c'est comme rouge déjà noir c'est bête oh na sur la diambo au noalé émission na total ngo business te bi ken piana le baka na ken noalé mais apparemment gros bébé netika ozara voilà problème na ken piana to ngeni parce que so bête li so la ken zo chaka lo ngi mupandi to ne te ngala za pa ma ken te ngala za pa ma mutunyo surtout oya le baka mabe Karine ngaza simani tout va s'acharner plutôt na Karine Mokonzi ça chargera na bango ça bango te na lo barande mais ce que tu as comme pour la cas qui se vient jora na mère na Manique de John lo baté poani parce que Manique de John pire mutu ya boss na JB Kumaluta vient jora ndeko tu pire petite sœur ya boss na JB Kumaluta dans la minute wana donc nazomona lo ko lo baté po ezali kambu ya famille. Donc, étant donné que Karine Mokonzi, il y a qui s'injora, vient jora da fan numéro 0 ya Karine. Bola mu o Karine c'est là qui s'injora ba encore baebi. Bola mu qui s'injora c'est là Karine Mokonzi ba encore baebi. Ba be na poigne pour la bloquer pour écouter ba na featuring. Et ya ka ke no mamu ya internet to be ya to le ba ka to niso. Bo taper mission bien qui s'injora ba na pour na ko le banete. Qui s'injora do liane concentré na Damas na do le concentré. Muto ba na ba na mingi da Manique de John. Pour Manique elegela ye atuni ko faut pona entre ngai na kina na Karine Mokonzi. Eh bi que c'est impossible. Et puis que c'est impossible. Mais maman, aningi sika zaï. Question pour eningi. Ça va même pas eningi. Ça va pas baiser.
Normalement, en tout cas, vraiment bien qui comme Senghor, bien qui comme Senghor Kolo Liziba. Ça dit Kalaming était à Totara Kota la Bissonion, son ayo Potalarango déjà, Karine Mokonzi qui n'a titid mort, Boumou, ça dit Benda Konetka, Dosaki Mamou, ya chronique. On dirait à Dosaki Pena, au sala sous terre, représenté vraiment sous émission. Mais du coup, maman de Monica, présence, il y a grand protocole na Paris, Karine Mokonzi, maman, à côté douche à Sokoli malamu azongeli mamba presse ezaka pour la présence il y a quadrato et zabena maramuzus remarquez bato ba nako yembela nzambe ba ba chantre le ba kwa ba sala nzambe mais soka linga bana maté yemba ka nzembo ça veut dire ba sekela netikala atungo kimelo mo boy mo biloko netikala ayabi ko faire me dire po azongi chroniqueuse non ayabi ko faire me dire parce que bana Karine azala Karine mbal boso yamba ko faire me dire na plateau. Vraiment. Parce que à moins qu'on occasion moi n'est pas loupé par rapport au pegende balobaki que non Kofi le midena Karine boy ba ko sola kate yango tembango esili yango sto bango to baka lo moko biso ba charge na Karine Mokoni na Yesu ka aboué toi likolo Karine Mokoni une année le 6 novembre ananda kumunene o ebele tire ba kene ba poto ba 3 ans 4 ans dans ndako vanda te Karine Mokoni ananda ko ndako pesa meublé otali ndako bangi biloko na songo na mbongo ni merci beaucoup na bana membre parce que bo soutenir Karine tilelo Karine garde-robe donc vie moko na biso impossible fan mo ba komina a fan te po akoma bena na commentaire oh non yokutu bino ba charte bola na Karine Mokoni yemo kutu tilo ba osele oh mais maman c'est normal Karine ndenga za bongo via star ba sele rega kat star a vivre bongo et yo kasi peut akela vivre na mbongo ne moko akeli tu ba mbongo ba fan mbongo ba concert mbongo ba disque na ye bato na ba suma ba disque ba fan ba suma ba disque ne c'est normal pe Karine Mokoni vivre parce que à ça la trop internet yo za ba la membre yo ndo ba za ba la membre c'était ouais, nous allons aussi arriver à l'information le 6 novembre par rapport à la buzz, par rapport à l'actualité, mais il y a une question qui sont dans l'ingana tout now. Ça dit nega et moi comme bien en charge banini. Si go toki tata mon grand porte papi mbo malobara. Yuna Gloria. Boire na promni. L'autre. Ta pomte. Boire na promte à solo. Est-ce que autant a bena kombo na ba tout ba otala bena ba ka bena que gros bébé de la presse atangi bena komba Gloria online. Gloria. Ba Gloria ba belo bi nga bena na tanyo bena nga bena na tanyo bena ndenge bena systématique online bena Gloria charge combien de temps Gloria charge échappé biso on le Gloria ça dit non mon bena net ko zo échappé biso ki monoka biso maman il veut te mbia na Paris et na Londres maman il veut te mbia na Londres maman chérie maman sol ndé na Paris maman le qui ya toniko ya toniko ko kuntwala azana Paris mais à mon rodon azunga en charge mikolo nga na ebite mwana ba maman nazo kokate ba maman bazo ya kaka bazo soutenir nga bazo linga nga jemima nga pena lingi bino mwa mingi ba maman bazo linga ko bébé de la presse congolaise yeyo Gloria. Merci beaucoup en tout cas, tout sentir vraiment bana poto bana de partout, go sentir bino moro Jack pas nous London, ça dit sentir vraiment n'engeni gros bébé de la presse Amerika ko sakana na biso. Une question aussi de curiosité kaka pona royeba apport vraiment ya bino ba charge ya Karine Mokonzi pembeni na ezala vraiment ni biso tozana d'abord pour na ko défendre Karine Mokonzi l'idée est bandaki par rapport tout monde qui injustice mutoza moko c'est vrai la vie à mutote ma bezali mo bola muni pezali mais comme beaucoup de gens baleka na TV parce que ba bola ma Karine Mokonzi te kama be à Karine Mokonzi to be te sto ya le quoi ba charge parce que charge ba tout monde comme c'était un jeu ba charge à Karine te toza charge et ça le quoi comme équipe nationale le quoi la Kardashian le quoi la oh ba tout ba ça ba Kirina bango tu yongo biso pe toza sukoyo charge toza charge ya Karine Mokonzi toza na pour défendre et ça la yo Isaac Lushiku et le mot le cas na chroniqueur dans la télévision tout le monde que yo a la raison toya to défendre biso on se défendre mutunya so ka Karine ta on défend les artistes musiciens les comédiens on les défend parce que biso finga so ba artiste comme ministre yango mona ngai na lobango le lobe so nga pet na répondre à maman Mili so nga pet même so na zalaka et mon belika maman Mili pena na comme mo kana makasi pas toucher à faire rigola. Maman Mili en tout cas bana kin bana poto bana partout en tout cas ti siko ngana kende moi genre mais maman Mili wana nga fona lo bana nga parce que ngana na problème na batu yona nyosote nga pena na problème na batu wana te ça dit pas le pena problème te mais na obetaka li solo ndenge ka to solo la quoi ya beti li solo maman Mili et maman Mili yebiete maman Mili arabe ay place va na ndemi ko na ebité place ça li bosso
busu na bien avec na banda mais scope ça comment na habité maman Mili ngana lobani pas tout ça artiste na ngaba ba batté na ngaloba ngote ngane na boye nazara mwana ya Ibrator mpiana yale e balalo yembo ose puis mikolo be beteli biso lisolo mo bo netka ko modi dembela na montu ya Ibrator mpiana parce que na bina filé netka monzi mo kabina filé take you out bina filé you out yango no tali te na kendeka tellement na posta kala za na ba misa Villa Nova na keta pa Ibrator te na papa ba misa Villa Nova te nga yele to na solo na yele banda kala on a président nanga wana papa nanga dans le bezaki anniversaire ya BBC Lukamba mabe to zalaki na to liaki ba gâteau to melaki ba champagne whisky sopana qui vend des vins donc BBC Lukamba dans la pote kuna joyeux anniversaire maman to linga ko mingi donc omoni ngala mwana ya Ibrator mpiana bina filé abengala ngai non qu'est-ce n'est abengala ngai ouais yango no tsolo ba qu'est-ce n'est oh tango squad c'est le qu'est-ce n'est abengala ngai ouais bengana ki yango talika tena kendeka pa ya lepo guerre ça dit yo poko komisa bombale na guerre sozo e ba yale squad c'est la guerre na mututé on est balé lo yembo c'est la guerre te yale e bala lo yembo mazo beta biloko ezo kangate bino boaka pembe ne bo PCP conseil te yale a sa musique genre papa na biso lutumba simaro masia azo beta ba œuvre OK des années to koyoka kango yale le quoi lutumba simaro ba jeté oh kanyaka bomisa Jésus et quoi ta la kanyaka boyoka kango si le beta que da œuvre ça comme la Villa Nova mais si le beta. Déjà en passant, excusez, en passant déjà je vais signaler comme ça na Ibrator mpiana moko ya bateau pe a solisa immortaliser na nzimbo na ya cercle en tout cas à Blavivan nzete moyindo auti kotika biso en tout cas il y a les soki déjà la émission yeba ya Blavivan nzete moyindo auti kotika biso déjà c'est-à-dire paix à son âme quoi toi ko lela kaka ndeko la bino bon en fait voilà ah mes condoléances kufi poigné toroso lango eza TV c'est-à-dire bato tout ba rolando eza TV toroso lango akufi na sida masolo wana yango nde penza te tobeta masolo ya yale na bina filé za rapena charge ngai soko ya mingai za makasi oyebi makambo ozo yaka oyo makambo ozo kota oyo so ngala meki ko teleme comme ba problème belé parce que ba malobo ozo loba oyo charge nga banga lote oyeba tenga za charge nga za Congo mena ba na général za Dallas nga za charge général à Dallas a okanga batuté le général Jeff Makayabo tata bilanga bio na bio yukango kinanga wapi na mona bakonenga mona fa ba soda oh bino na ba mo raison moni ngana tala na raison nga za na raison na taka ba mokonzi osimi nga na wapi na charge makasi mon général nani major Karine mère na ngai na mbata wana mère na ngai a jeté oh yukango kinanga tozonga pna na biso ya Ibrator mpiana na bina filé c'est dit ba bengana ki okuno yango kesi ko okuno bina filé bengana nga na ka sonité e kamba étoile bengana ki po bike makambo ça les simba te pemene kamba étoile na ngai esipite na makambo na ye siko étoile na ngolo bani kuna netika ma mbalititi te to neza makasi koleka yanga yango na longwe merci vraiment en tout cas bana poto bana partout bono la en tout cas sentiment aux ala gros bébé de la presse des akabwe parce que c'est bogo mona tantino bogo mona alinga rapena mambo so la trop à développer rapena moi trop ça dit Jack Panou je répète encore Jack Panou très fort gros bébé de la presse to continuer na ma solo na biso siko événement mususu eza akala mingi te le 6 novembre. Le 6 novembre, le 6 novembre, bana membre, ba charge, c'est du beau préparer le roni ni pemini akarine makondi pona le 6 soir. Te to bo mana biso tabate, to bo mana biso pengombete. Mais to mela kaka, ya mela, ya olia, ya gâteau, silien. Et là on te lo mo bete que to sala ki mokile ningala, yo be mokile kufa pona ngo. Mais to zvana kana ba ya biso, bato balinga karine moko, bato balinga ba charge, to sala ka ensemble, to kaboli moi lipa, moi gâteau, moi sucré, moi vin, moi ni. Ensemble et puis ba image kei na ba boss balinga ba image. Bah écoute, bah image kei mais néanmoins contribution et puis contribution to pesa ngona ki mutazo la ken. Ken mutazo contribution là
ya makambu ya anniversaire Karine poani po yepe Karine akotele mbongo trop na chaîne né afuti ba travailler trop na mbongo Karine azana musala ya kozoba mbongo ayena Congo Victoria azumbongo boss Congo Victoria akina ba chaîne tune o akina pa na boss ya Congo Température Congo Vérité akina kuna na nini o na équilibre c'est Nicolas Mokondi azuba mbongo tu na ba boss wana yekina on orphelinat akopesa mbongo abina moni na ile plus bloco ba donc on a combat Karine mon compte Orianet bocheken piano na musala. Voilà, donc azoko donc ils a abandonné d'ailleurs récolter et puis c'est la somme moza bien par rapport à boss et ba chaîne. Ou assumer vraiment que bo embaucher ken piano zali ken piano désormais au sala musala na compte ya Karine mon compte. Pour Karine pas celle musala mingas na Karine mon compte ni yanga na futa ba travailler né. Vice versa. Et les kelemba vice versa donc. Qui les mangas na sali qui offre ba caméra ni pesa la peine tout na ngai pe que non tout que pesa ba donne orphelinat mais na masolo na bozara na ngona le kechu raté il est que papa malongi le kechu aza équipe nationale moto aliana Karine melana Karine pour ngaliana Karine melana Karine te ngana ande charge ngana yeko koko ma charge Karine na poto mais le kechu aliana Karine ayebi Karine bien on a ndeko na biso mwana on a ndeko les kechu aza ndeko na biso ça dit bino ne bo abwe ndenge yo mo po tobeta lisolo parce que réponse au pesiona et souffler nga pena moi question moi retour na oliana Karine to melana Karine te mais apparemment au côté na ba charge to oya ko diembela na chaleur ya Karine po soko beti lisolo Karine batu batala o maita ba vu na yo ba vu na chaîne nanga na ba ngamuno ka nyonso ba chaîne nanga tenga pena na aboye na gros bébé de la presse congolaise na zada gros bébé de la presse congolaise moi na wenge batutu bayebi nga na wenge na tiapena na sala mission mo ningisa wenge ti wera so na lukanga ayamanga chez na palais de batutu bayebi na ada gros bébé de la presse na forçate na gros bébé de la presse mais ce qu'on a est na diembeli nde siko Karine omone ko yokati sanga soni na diembela nde mutu mo za ko beta na za ayema na Suède na kitamba tali makambo ya te c'est la côte na kasa yibato na yeba na pas yibato habité na mateli suna que n'est pas wera son c'est comme ça mutuni ngo beta so de on a juste lingotangi sanga ba komba bato na raisonner ko tanga te netina le boki ngotangi yo tanga le boki tu parce que yo beti li solo mutu mo beta so de na gitambo après à longwa et pas ibra yale après à côté na maison mais boki tu beta na pas yibato mo ba ko juste mbolo ko ba problème to loki problème te mais yo to beti li solo ngatangi pe na ko mo mutu te vie ozomona parce que tu as un problème très sérieux qu'on a la pote ou nga zong c'est na Congo côté sous mama bokechu raisonner de nya rosala au côté li sous mama bokechu en tout cas ba lobi gros bébé to you happy birthday to you wana bokechu soko yemba happy birthday ya boké en tout cas biso spect total qui image en tout cas bokechu premier ça dit ton la nango vraiment ka pote bokechu premier mote yo na sko été au sala qui on est on nota la bena mutu lokwa bokechu premier ça ko s'exprimer bongo na français wana ça dit yemta sala français bon français à la mbanda kana bo kuna na bokato la kuna na mboka na ngende kuna bo français la akuti français na poto le belonde ngazo yokela mabeza azuto ko yokola français ko yokola kuna na poto et puis alo belonde nga yokeli yo le bi happy birthday et puis anglais bolingi nini oh yemele lengo awa ya koseka yo mtemba bon happy birthday vieux bon maranga fort Bacon, ba ingrati, vieux bon maranga la français te, ko le basango te linga côté. Voilà vraiment maman Sylvie Goué a toujours continué toujours na gros bébé de la presse dias à la raboyer pena to sentir pena yo linga boyete. Parce ça ko et on est masolo pena nga to betaka na bango ko wana boso yeba masolo na to soki moi systématique quoi. Nga la charge. Abana maman na ba fan de partout chaque jour ba kotara. Ba kotara partout même si tu bois ba fan nanga yo yebi assure oh gros bébé de la bon ils appellent problème parce que c'est ça la force il y a Congo Victoria ça dit Congo Victoria ndé makambo Congo Victoria ndé za kokende Congo Victoria ndé toujours les colo ça dit peut-être que cause na lo romo oh yo moko il fallait nano lo bango oh peut-être nga na lobi na nté na ebité soit cause la déjà telo nga na ko lo baka que ba charge c'est la famille ba charge tous abandeko entre nous les coins des athées musenza zate ndeko baba ke na lemba musenza zate parce que to bina bandal il est très à la athée na bandal surtout
bana maele. Donc moi je dirais seulement que tout nous peut-être qui na côté la émission moko ekotaki par rapport que tolobaki ndeko na biso zini kumbi to PC suspension ngala semnoka que toza ba charge to comprendre que bolinga biso te. Vous avez besoin que tu panzana. Oh, il y a solo. Vous avez besoin de panza biso. Et là, comme on biso mo to lobby, on peut créer ma comme na biso comme ko benga zini déjà. Bon luka bote ba contre molé maintenant. Zini kumi papa veri aza chargé à makasi, yé mo ko le bara ya conteneur. Aza famille na biso, biso to da famille na ye, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Zini a continué à démarrer dans la charge? Les charges, à la charge, na bagag, ce qui a séparé la côte à côte. Moi, na bagag gagné de la moutou, et ça kandeni. Quand il me connaît habillement la télé-réalité. Biso ba charge, to bima la bagag. To conseille à faire mission, ba yambi biso. Mais le que peut sous force sous ma casse, bagag to sala ki la musabiso. So Zini a moni que non soit mère a péki c'est que non à sa souté. Be mera moni que non de na boy par rapport na comme da Zini kumbi na sala da Zini kumba nakala. Nakata na bagag. Akati na e, so bi que na bagag. Aye na e. Donc il est libre. Donc bato bo interpréter ma be makambo biso moto lobaki ya ba base na biso bo interpréter ma be en tout cas bo tika na soni parce que Zini kumbi azaka charge c'est la famille wana gros bébé moto lobi tout na yo na nga gros bébé de la presse Jemima Ibele charge gros bébé de la presse Jemima Ibele omikwaka ne bato pena baloba mikwaka pona zara na Karine Mokonzi moto pesa bango tout vertige moi so ça ma question ka bima aka kitoko alati la mbele ebo ya nzoto te ebele oyo baza abo Karine Mokonzi ataka tenini na filet ataka poitrine sur les banda na CPS li bebele ba savon ya le coq a pembe sila Karine Mokonzi wapi zela non ngapena makambo na olinga ngapena ko tele makambo mo trop quoi ebele ba sa nini ba savon pona nini basala makama be bakoka te bapesa Karine Mokonzi abete mamitu oui ke basere musupe basala ka kopka obino bosala rona bazape ya baninga ba danger ba ali te Karine leki bon bina obi boye na lobi teke o bango ba leki to na mena ya ba danger pe ba ali obi bazate Karine nda leki bon ate ya solo te Karine leki bon ana tangelo ba kombo yo bisaka ngai oyo oke te tanga to bandi chef central mona lemba solo ça dit non tanga ko momo ko Cynthia Kapashi non mtema be ça soni otuna nga question yo mo ebike no Karine leki e oui na seki pena Karine leki ki peka ba le oti lobby opesi su ko mwasi ka mama na lo banani betil ye na ebiete Karine Mokonzi nda leki nani ki peka na beauté na nyonso na aspect na taille Karine za ki peka za nyama ki peka za nyama mutonga na ko betela lisolo za mutu pena ya solo c'est tout le mutu monte yo le ba o wana ti wana beti lisolo pena ya Cynthia Kapashi yo beti lisolo ki peka mutu monte ba différent ki peka mais Cynthia Kapashi ozo ba pesa Cynthia banani. Voilà, comprenez, c'est toujours comme ça. Ça dit quand on reçoit Moko ya bandeko na biso, faut pas comprendre que ça la rapena ka bongo ça la rapena. Fifi, maman Bobby la charge. Gros bébé, Jemima Ibele charge. Après que Beki Senda charge. Mouna artiste bayembela biso nzembo ebisanga c'est dit on otanga pena ba biso moko na moko bayembela bino nzembo parce que ba mona yoka Zini kumbi charge Feneke chef Mokonzi charge Fifi mama Bobby la charge après Beki Senda charge après gros bébé Jemima Ibele charge Cédric Mouna, artiste charge. De batanga biso est impossible de carbone parce que finda ki na poto. To exact biso di bino mo esala bino mo lengi mo boyego la pemeni ona. Na pas kola sous parfois Congo te. Parfois comme il a chaque semaine. Nyoso na pona ki charge. Olinge sila muso binanga na otindelo 2-3. So muso nga tindelanga. Ndena aboye même la makolo na sombal souti. Na charge. En tout cas là il faut la biso bene loka makolongo parce que beti pena lisola biloka makolo. Que je n'achète plus tout le monde na oyo. Ngai donc nyonso tu ba ketch biloka makolo tout.
Na comme tu na niveau ba comme tu na sous-vêtement na caleçon. Tika mama boy. Photo. Non ko da. Nous on a bénéficié de la pemeni ya Karine Mokonzi la baronne. Ah, tala président na biso papa Mia Tembo. FMI. Boy belé ba na membre tu bolingaji Karine Mokonzi bolingaji ma ibele. Maman Yvette Mbia, maman Salsala na François na Mamie Dai na Anvers. Il en dit maman moi là maman. Maman Yvette le son sous na Londres. Ouais belé. Et puis pour boire 4 Doli na pa wana ba na membre ya so moninga na epsi mamlu sala ba je. Kabila ngano li solo ngano. Ka maman Yvette Mbia boka moi. Maman Yvette Mbia sala nga makamupe maman. Non non taka nga na comme Mbia. C'est très grave. C'est-à-dire maman Yvette Mbia na copier quand moi mugendenge j'ai mis ma ibela roloba na copier moi ki maman Yvette Mbia ça dit salara nengo salara quoi. Maman linga ka bongo te. Ah. Oyo lala bobi kota na WhatsApp bomoni papier western pa. Maman linga ka bongo te azaka sensible. Maman Yvette Mbia oyo ka makambo j'ai mis ma ibela ko misa au charge ça dit charge. C'est ma maman chérie, ma maman. Abi gros bébé pesa nga bataille. Na pesa bataille eh tolata no pointi moko petit na nga bazu ba problème. Bon tanga zo na bona no. Tala bat botaka bakoli. Bamsuku tu doba basiba benjema no selo. Musu ba penser déjà. Qui va sela nga koli pour na décembre. Nazarish. Voilà, nous sommes vraiment arrivés pratiquement vers la fin de notre émission. Il y a le lot, tout ça qui bon on a mon quoi charge. C'est-à-dire j'ai mis maïbé les gros bébés de la presse congolaise. C'est-à-dire ben abo mais ça n'a rien à voir avec gros bébés. En tout cas, ben attends, belé ba se pele na ngata na comme charge. Ba te ba se pele na ngata le bango mo ba yo zonga na temps. Et le quoi fait na dadi mabi moko na mombele wana ya nanga. Abi nanga jemima. Yonde ni leki nanga maele boy. Na tala ka teve comme ça Karine. Benga nanga vietika. Et puis le roman so yelinga na mutu ba bi on dirait car moi genre mais yo beno moi si mon nene kitoko boy. Na nenge pe suka ya ki gros bébé. Tu prends vraiment tout ton temps et Robert Tagar les solo plus il y a Karine Moko. Ça te gêne pas? Non, ça me gêne pas. Mointe. Oui, on comprend qui toko makas. Tout fatigué, beto tu le libérer moutoana te, c'est quand même qui intéressant. Mointe. En tout cas, merci beaucoup, comprenez vraiment parce que ma solo a relinga ko tsanga na roko tango penza mingete quoi. Ça dit nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je sais pas ce qui moi quelques personnes au koki ko ba qui ça par rapport il y a des dédicaces par rapport à l'isolo ndenge za la kaka bongo to clôturer vraiment mission na biso. Moi ka boss nanga na 3 temps. Je salue mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, boss Azalaka, moko les boss charismatiques. Bengara Mokulu, trop de sona boss. Mokolo sona boss, non. Azana charisme moko boss, tina téléphone. Allô, ça va? Ndeni Moussala. Boss. JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas. Nakata ko pena ki banazo chroniqueuse wapi. Donc bonjour aussi, merci aussi à maman Yvette Mbia, c'est la maman de Jemima, maman Yvette Mbia, moto ma papa Mbia, donc on a Londres et encore une fois qui encore Guilain Congolo Aigle Royal mon connaît Strasbourg na olela. Adossé nga maître Sengi Kingasa ni toujours mobala mbinga ya mulai ya pembe. Adossé à la carte de Suisse. Tata na bina Bogar, mon général, le Jeff Makayabo na Dallas. On a papa na bina Bogar, mon général, Jeff Makayabo. Il y a binot na Dallas, il y a Bogar. Il y a un mambo te. Il y a Moulay. Voilà donc Dani Mouyeng, l'homme divin à Paris, boy bele bostenanga. Vous s'abonner à la chaîne au Congo Victoria dans le CP le ACP Kayamba en tant que charge. Pas étant que chroniqueuse, étant que superviseur, étant que nian sorti à Congo Victoria, mais étant que bon, merci na l'œil, merci na Darcel Easy na montage, on a cordon hein Darcel Easy cordon. Voilà, ils sont vraiment trop nombreux. Karine Nani, parce que tu es déjà que les solos Karine Robert à la baronne. Quand dit la baronne, le 6 novembre. Oh, ça doit se fêter, hein, quelque chose de les sables sont bien. Un bon tonton en France, à la communauté. Un bon tonton en Suisse, comme on est dans la F, malingate. Ou en France, comme on est dans la A, mais balingate. Moussous pays en France, comme on est dans la F, balingate. Bah ça là-bas, domoko.
kitoko. J'ai maïbele naza. Voilà, merci vraiment. J'ai maïbele naza. N'engé mo repeka ngai Isaac Lushiku naza. Ah, ça dit na tondi naza vraiment ndambu naza penanda mbute me makasi parce que Congo Victor ende makambo Congo Victor yezo pesa makambo. En tout cas, bo s'abonner vraiment, bo s'abonner massivement pour que bo zoaka ba émission kitoko, ba gaga kitoko makambo bele bo mankara information te sur Senga vraiment na repesa un grand merci na meilleur couple. Ça dit bango na rebenga bango meilleur couple de l'année mais meilleur couple mondial, meilleur couple de la décennie. Meilleur couple du siècle, ça dit plus de 25 ans de vie commune. Plus de 25 ans de vie commune. Papa Victor Makaka ainsi que maman Anne-Marie Zomba depuis la France. Ça dit bien on est besoin contrôler ma solo toujours côté on a 211 mojalisi balobi Zalisa toujours na ndengega ya systématique. Aristote Nzalampagne le gérant de l'espace Wembley Bar. Gérant de l'espace Wembley Bar, Aristote Nzalampagne, mon frérot de tous les temps, chef à Central, grand garçon. Loy, les grands caméramans, ça dit Babi caméraman, on a filmé Jésus. Ah, la Rawana, un grand merci aussi comme ça à Darcel Easy les cordons, et Moro Darcel Easy les cordons, les monteurs de Congo Victoria TV. En tout cas, prochainement, tu rebêtes sous l'isolo, tu rozalazala, tu rebêtes l'isolo, tu continues à savoir mission Nega, ma solizalara. Pour retrouver Bisso toujours dans Congo. Victoria TV, Congo Victoria TV, so bon aboso bobenganga numéro zakawana. C'est dit Darcel Achel Arabiso numéro kana sewana vous m'appelez beaucoup melinga WhatsApp mamutu normal Facebook vous bobetika Isaac Lushiku. C'est dit nazana mobimba un grand merci comme ça ma maman chérie maman Marguerite Fongo. La grande famille Vanzabwe de Jacques Boa Penana matanga c'est dit à Blavine c'était moindo a hôtel kufa hôtel tika biso en tout cas tout ça vraiment de cœur na famille mobimba en tout cas et la tibiso mawa pena ezali quoi. Merci, bye bye, à la prochaine. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001 blague télé loi sur le biso marambiade. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kutozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki